Natindi batu na mboka ya Boketu atongi banda kenda poto atongi ndako esila te ya deux chambres salon chambre donc atongi na tol na brique ya 300 francs par brique ba image oyo ya wana et puis boyoka papa Boketu bomona ye bomona ndako ya botami olia bomisa ta ndako wana wana ndako yana wana ndele wana kasi ndako botiko sa botama ona mona o waya mbona moni bandeko na yo bauti epai na yo na sepeli makasi mpo na moni bana na ngai kasi na bandi awa ngai na yaya Thomas alors na sepeli na zei na eloko napesa ye te napesa bango te kasi motema na ngai ezali na kati na bango mpo bana na ngai bakendaki kala mpe bazongeli ngai awa yo mpe ozonga lisusu yo na bandeko oyo bozonga awa ngai tata nakomi konuna nakomi paka yo ozotika obunda bakombango mbonga ngo tonga eloko te na mboka na yo siko ozonga mbonga ngo nde ata moteur or bord ya pambesa tikala kotonga na mboka na ye atongi ka ndako ya mwa ndako moko mikolo ya brique esila te yango wana bomona wa la brique rouge 300 francs le moins cher yona batolo wana omoni ya mwa ndako kuruba boye ozozela nakopesa esprit ya tourbillon mpe ndenge ezala na vie bebe Boketu omoni tourbillon mo esalaka boye tourbillon na mai soki nakwakeli yango tourbillon so mudakoti okei obanda tourne na afrika boye ndenge Boketu asengi moli wana bato bakufa na bavivant ye moko ekozongele ekozongela alokele mawa nzambe asala grâce pas za kokufa nani akufa mais Boketu déjà nzambe apesi mokongo aba noyo abeta musique esimba susu mutu to akolia ebeti yo akolia pondu soki batiaka mwa kimbanga na kati atei yo moto akomi kaka na bie mutu normal akokinga mamali te mutu normal akoloba mamali ya moto ya mabe voilà accord rien à faire egola eza reconi te la sisi question te si nalobi déjà et on appelle la questionnaki bango pardon la questionnaki bango o questionnaki bana kuna mundele ezala te ke yo obengi sal obengi arena mais quand tu rappelles le système après une semaine tout cela non système ezalaka te so okomi balobi place eza au footy tu peux la réservation mundele c'est l'argent et la réservation so pour eza lokuta na sina yebisa ye alanda motu te yo zo mona ke faire gola zolanda mais bango tu baolandaka fali baliso abeti bango baye so ke baye oye abeta Bercy aye na 42 000 aye aye ndenge akenda ye marti kokuna so ake fali asa abeti yango do aya na se ou babeta na jour moko ou abeta yango te parce que so abeti 18 000 eloko bafunda ye na baservice ya mboka oyo ye moko mpe l'image bazwi ye bakangi ye azoloba na image ake voyage na Dubai azwi 250 000 service ya mboka ekanga déjà nani mais aza wana aza badossier kuna mesaki yolangi les mêmes personnes bakena aner wana dossier moko 250 000 président soki asali bango kope pas président de la république ale bango sikoyo bafuta baintere obima bapesa bango 2 millions président yebaki makambo wana awa ngai nazoloba awa soki ayebaki te sika oyoka yango po bapapier ezali bantete ezali ya ner c'est l'escroquerie toloba mais eza wana ekomami yo ozotuna nga escroquerie tia yango bato bamona totya na biso epi na maloba oyo ye alobi ta bakangi ye ko moto aboyi bokozwa ye botya ye représentant légal ndenge dans sa modalité mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso avec Scène Wave
nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindelaka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. En collaboration avec Sendwave, je vous offre un crédit gratuit de 10 euros à utiliser lors de votre premier transfert. Téléchargez l'application Sendwave et utilisez mon code promo LOKAMBA pour obtenir vos 10 euros gratuits. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir amis fidèles, bienvenue sur nos antennes 3W pour Africa Elengi TV. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission avec beaucoup d'attention, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, n'est-ce pas, où est située la capitale. Mais comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, une émission qui ne cesse toujours à vous donner des informations dans le temps réel. Comme d'habitude, nous allons devoir recevoir notre invité. Il s'agit bien du prophète des nations, Denele Sobomesana Naye. Aujourd'hui, nous allons tant de sujets à parler. Où ils ont circulé dans la République démocratique du Congo. Nous allons parler à présent de la Tonga, de l'Église. Tobe tapé ma solo Italie politique et puis parce que kalamingité toto kenena ba maponami ba vote za kalamingité prophète des nations azo penser ni vraiment na peuple congolais et surtout qui est pas candidat oyo ils en a kati ya na ibte so ils en a construction nini à Rolobango tant soit peu dans cette émission et pourquoi pas actualité culturelle. Mesdames et messieurs, si nous parlons le même langage avec notre réalisateur, je m'en vais déjà dire un grand merci
à toutes ces personnes qui nous suivent déjà en ce moment, en commençant par le tout-puissant Mwami Radjabou, l'honorable Mwami Radjabou, on a PC Bamboti depuis Nairobi, Kenya. Voilà, Régie Fongola Bisso Plateau déjà, tout le monde invité Langa au nom des prophètes des nations. Bonjour. Bonjour. Ouais. Mwami Radjabou. Mwami Radjabou. Anze mon appétage. Mais toujours quand c'est mon athée. Ezali na banzembo ebi. Absinga bi. Eza banzembo. Banzembo jusqu'à Non non, toutes 5 biloko moko po permettre bato bazwa repère que tozoya. Album ezoya. Voilà. Ezoya le 12 décembre à 12h tout ça. Oh donc oh baki 12 kasi wana album. O to tchaki eza ba avant ngo bato ba ke musique esalemaki. Mais ce que ba biloko makasi ko bunana ba uraga oyo ko bunana ba mede. OK. Biloko wana ezoya. Ah bunana ba mede. Bunana nani na oyo nani ouragan. Na ouragan na ba nani oyo tinanga na esusu. Nani héritier. Pour héritier makasi. Oh là là. Attention hein, héritier azo ya mabe hein. Mais na pétage ya melo. Et c'est pour ça que na yo na pétage ozo ndima mutu te. Bo bandi mambali. Na no bunana na ngenga kanuna ke no douter na batu bususu bo buna. Voilà. Azo appelle du coffre vimbisiet. OK, très bien. Et surtout que la musique ami azala les kazate ya azate. Voilà, tous on a le mois parce que anticiper ce mois rapidement. Maramuli nezo les gana kati tonga aujourd'hui entre Dodo Kamba ba comme na niveau nini na Albert Akenza ba comme na niveau ni. Bon, au niveau exact, niveau exact que Dodo est l'évêque général des églises Hervé au Congo. Et puis nani azapé président ya la confession religieuse. Aza mbanda kalelo ba yambi lokola. Oui, tout le monde va vidéo aza mbanda. Azo sa ba tourner. Il est là, il est l'évêque président des églises de Réveil. Oh, basala wana. Tout le monde va ndekobele ba contester, ba contester. Wana ezali ba to pétage. Donc tongolo baneti ba omoni papa Tsegeti. Akena ba période mo bona asala apeta seulement. Liboso mère. Vous comprenez? Liboso nali. Ya mama Mosnay. Maman Albertine. Mais le quoi yebanaki. Ba caméra ya RFI oui. Mais conseil des ministres wana est-ce que c'est raté ba CG décision est contre. Donc en fait bango ba boyi justice balobi ya ibi balobi ya a violer statut a changer statut balobi que bangonde balimba cha bache Guiolang. Alors bozo boya Guiolang il est compétent ou comment? Pourquoi? Mais yo batini élément, aux éléments. Tout le monde. Oui, tout le monde. En fait, problème tous en ezali que tant on va longo lisoni. En fait, Kakenza a pris 21 ans de règne. Maintenant, il voulait aller en forme mususu. Il établit un dauphin où il a toujours archevêque pour y instruire. Avant ça, la Likambo, il faut y aller au courant. Il faut aller au courant, il faut pas informer, soit boy, ba boy. Donc c'est le même règne, mais dans forme mususu. Ah d'accord. Sonia Boyan, Dodo Père Boyan. Quand Dodo à côté, Assemblée générale est bien amaki. Assemblée générale est anime. Au moins une liste au Biolangazo Laksawan. Oui, tout le monde va liste. Oh, à cause de 15 pères, il n'y a pas 15. Il y a plus de 150 personnes au Bazaki dans la liste one. Attends, il y a bateau, il y a lingo tanga de tiba, il y a tanga yoan. Mais il y a plus de 150 membres au Tobengi un membre effectif. L'histoire de Père de Réveil, il y a ce qu'on appelle la Fédération des Réveils de Tobengi Église de Réveil. Il y a des pères de Réveil au Banana Bango Bisso, au Bisso, au Banda. Naba Muchipai, Nanyo, la frère Oton, wana to benga biso ba père de réveil. Parce que bango de tezali ba groupe de prière, ndenge ko changer comme église. Tant que continue aye na mo église. Armée de victoire, église, armée de victoire.
c'est là où la tendance a commencé à basculer vers les églises. C'est l'archibishop Coutinho qui nous a amené tout le groupe de prière, tout comme on a église. C'est à ce moment que fédération de l'église et sali ligue des églises les mirk. Les mirk tango esalemi bakizamina na kati net kizamina. Nga na teya avant kizamina na bongo mutema avant kizamina. Mais il y a un grand frère dans l'âge. Tous les deux combats. Côté, il y a un peu de respect. Mais côté, il y a un père de réveil. Père Nangana, on dit, mais côté, on a banda faille. Ayo banda boson. Voilà. Bakakenza bakuta biso awa. Ba udi poto na bakutino batutu biso zawa. Biso zana ba na bongo motema na 80. Ba ngombe ba bongo motema ka ba 80, 82, 84. Donc toi ba il y a ba période boko. Biso nde to banana ba groupe de prière sur les pas. Groupe de prière tel ba frère Oto na Gombe na bato bazalaka ba pasteur ba responsable ya SP Mbakati. Ezali ya 3 maman moko boy bato bana groupe de prière charismatique wa. Après SP ayo zo après donc ba maman na ne auto bengi ba godé boton via bato wana na ba tu ya to benga ni ba campus pour Christ. On va doter à biso 4 lois spirituelles. Ne ba papa bangwa. Ba motiver. On se comprend. Biso tout to bima, ba tout to bimi na génération moko wana. Ba kakenza. Après ba papa kela ni ba yena ba nani ba nzambe malam. Ne ba soni ba yeko kota na kati ba bimi na kati wa. Ba motombo ba bimi na kati wa. On se comprend. Mutu wuti esika wuti nde toko sangana tango siko ba wuti ba vague ya ba poto quand j'étais à Paris, quand j'étais à Bruxelles nde ba yeko dominer biso, mais au fait baba père na biso te, donc baba père na binote biso to na ba père spirituel na biso, mutu na père spirituel na ye tout na ba passer wana nyoso ya minene ba oloba quel est leur père spirituel, mutu akozala na ba maître belé o bazo apprendre ye, mais père spirituel à Kaka Moko. Alors, c'est ce qui a fait que, tant que Basakra Kabiso, on prend père net, ancien ou Bazali dans la sacre, net, Kaleta, Bakakeza, Naba Moutsus, Bakopona Boyo, Yaga au sacré Moutoua. Ça, c'est la liturgie. Et dans cette Naba sacré, il y a les habits qu'on porte. Il y a des habits, il y a le comportement technique qui n'a rien à faire avec l'État. Ok. On comprend. Très bien. Mais ce qui est comme l'église de réveil, ça c'est une institution. NRC, ça c'est une confession religieuse. Et ça, ils sous-soutent l'État, il faut à quota. L'État faut à quota, alors, mais maintenant, Balongoli Soni, Bengi a bien assemblé, Bengi te, secrétaire général a bien assemblé. Baké l'assemblée, on a secrétaire général de la justice va voter Dodo comme étant évêque général. Il y a comme on a tout. Bateau va en réveil. Elle est président comme président. On a professeur d'université. Donc comme président Nabino. Ah, président Nabino, lui il est le président de ces gens. Ah, Jésus l'homme. Père a l'homme. Mentor a zelo mususu. Maître ancienneté pelo mususu. Ancienneté pelo mususu. Na cause l'ancien na yo me yo lekinga n'impact. On se comprend. Kizamina bimi après nga, mais Kizamina sali pe impact na terrain. Nga na sali ba martyr, yé personne ba martyr. Na sali ba tata Raphaël, yé personne ba tata Raphaël. On comprend. Na beti na poto, yé pa beti toke banan donc mageke na ba tambulukoki. Bisuto banana ba tambulukoki. Na ba Charles, na ba Rogeles, na ba Maros, na ba Maman Langi. Mutali boso parmi bato boso ba te pa maman ya petit frère nango azanga. O wa uti Paris premier passer na Jean Malès. Aboma motema na ba 14 ans. Ayi mwana muki azote na ba stade bani. Donc il na ba continuer ba camarade bien kaza mwana muki. On comprend. Ça ba campagne ba parler du peuple. Donc notion il y a père de réveil. Ba papa ne mwana oyo nani ye mwana olangi alobi akoli l'église et na ba groupe de prière ti akomi oui mais okola ki me ozaki anonyme
Donc, il présenté. Donc, nous avons présenté moyen. On va présenter la carte de Masolo Yozawa. On se retrouve là. 10 chances, maman, on a unanité à le ministère. Il y a maman en contradiction. Parce que maman, on est malien en combat. Il y a des macro à Jésus. La foi. Donc, on est en contradiction. Parce que il y a l'église à Batou, on est en combat. On met ma foi. Il y a un ça là. Donc, on voit qu'il y a un combat, il faut faire attention. Donc, bref, il y a vice-président à Sony. Mais tant qu'il y a un longo là, Sony, il y a un vice-président, avec mes contacts. Si le temps où il y a un longo là, Dodo a été voté en bonne et due forme. Ma passe à Zalaki. Alors, l'Assemblée générale où il y a Bengaki, pour modifier pour le règlement d'ordre intérieur, la statut. Alors, pour modifier le règlement d'ordre intérieur, il faut la majorité. Il y a Batounio Soana, ça d'accord. Il n'y a pas de notion de père de réveil qui peut venir voter. Non, le père de réveil ne vote pas. C'est le membre effectif qui vote. Ok. Vous comprenez? L'Assemblée générale, on a avec présent. Toi, Abspel, Némoko. Néné Azali Wana va voter à 90%. Abîmé. Le ministère de la Justice apprend les actes à Kenan. Va changer statut. Azali Wana. Très bien. Kaken Azali Wana. Là, il va changer statut. Mais alors, Azali va changer la préambule. La majorité, c'est les membres effectifs. Bamam nakat kede ko senga. On est logo langazo laksawan. Senga ngo. Donc c'est on appelle ça un journaliste. Dans ce monde azo laksawan. Ça dit qu'après ça quand c'est journaliste va zoango kasi. Pour batanga ngo, on comprend que premier comment un membre effectif dans le statut RSC. C'est qu'à 15. Tilelo. Balongo le mkon. Balongo le. Va changer le statut et va modifier les éléments où on va trouver que dans le règlement d'intérêt, va modifier mon bloc. Hier à Fongoli, Assemblée générale, Malamo Abiminaki. Premier jour qu'à 15 était là. Deuxième jour qu'à 15 était là. C'est que Néné Azolo va modifier la constitution. Il y a bien faux. Et puis, il va y la justice. C'est que pourquoi le bien va vous dire que moi, le langue, va que ça, la soeur enrôlement, va que ce qu'on a pour battre sa lettre. Mais pourquoi le ministère de la Justice? Pourquoi bloquer? Parce que bien le que beaucoup consacré, beaucoup ça mais pourquoi on a des droits, on a droit, d'accord. Il y a des gens qui ont pasteur dans l'église. Est-ce que nous avons non, 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 on a droit. Nous avons des grades académiques. La PC a combien d'évêques qui sont président et évêque général? Grade académique. Il y a des professeurs, moi, entre les professeurs, va reconnaître le niveau scientifique. Mais l'État, c'est l'institution. Quand vous modifiez les choses devant le temps, vous avez un statut en un règlement intérieur. Devant l'État. Va légaliser. Tout le monde est opposable à ça. Et puis, il y a des opposables à tout le monde. Que ce soit Kakinza, que ce soit qui, que ce soit qu'à l'État. Tout le monde. Parce que les gens qui votent dans l'Assemblée générale, c'est la majorité. Il y a le Parlement. Bon, 500. Ceux qui 300, 251 va voter. Ata binonyo sowana va contre. Mais Gossane va voter. Va voter. Voilà. Il est qui? Alors maintenant, c'est la loi de la majorité. Alors, le Dodom a changé, c'est pas lui. C'est lui qui a changé, c'est qui? C'est l'Assemblée générale. Ça a été légalisé par qui? Le ministère de la Justice. Pourquoi ça a été opposition T dans la période où Oyo Bakenda qui a légalisé? Bazeli combien d'années? 3 années, 2023. 2 ans après, 3 ans après, vous pouvez réclamer un mot qui a changé la constitution. Maillot faible, argument faible. C'est ce qui a fait que Tango, Bango, Bakei ko voter mutuna Bango, ba yé pas dodo. Dodo m'dabengi Bango, ba comment va lettre, boya bongo, ok, mais gestion tout ça. Ok. Dodo a loué nanyo hôtel les à la ville ou à la comment? Hôtel les à la sous à côté nani. Hôtel fait. Au place président Vandaka Tama Bima président. Nani ah nani Béatrice. A loué ça la Béatrice a bengi Bango. Babani d'ici sorti des aides du matin. Oh non, yo changé statut. Oh non, yo sabi. Oh, dis-le quoi des salariés assemblée générale. Et là, vous bengi linga bolo ba. Mais gestion. Abi
Allo bien. On parle de détournement. Détournement de quoi? Voilà. Il y a quoi? L'église de réveil n'a pas de bureau. L'église de réveil n'a pas de machine à écrire. L'église de réveil a un gomme. Au sein mon bureau est resté. Là c'est ça. Oui bien adresse non. Donc, celui qui a commis évêque bureau comme dans l'église là. OK. Celui qui a commis évêque bureau comme dans Ndakone. Donc l'église de réveil n'a pas de maison. Quand elle a 21 ans, article ni infrastructure ni article. Il n'y a rien. Donc, bref, l'école en haut n'est pas au masolo. Masolo n'est pas bon, on est au coup pas bon. Alors, et là on est baptême national. Bon, ils à la cana, l'école conventionnée. Bon, ils à la bakota ya seni. Oyo ganga. Très bien. Né yango Albert ayebi secret wana. Moya tika ngote po mama seni mutalo maka seni ezali ba église de réveil. Voilà. Eza ba église confession religieuse. Ba poni mutwana. Moi bakota mo ezala wana ya kobatama ezali. On comprend. Nepe saka makambo. OK. Ba école conventionnée. Moi masolo mo ezala wana. Masolo mo ezala wana. Ezala wana. Mais qu'est-ce boye? Si tout le monde appelle Kadima à la tête et à Seni. Mais qu'est-ce que c'est? Mais mon a voté hier. Voilà. Quand le lobby masolo ezala oui. Abengan ba catholique ba bimi. Comme ba boy Kadima. Majorité poni ba. Badayi 9, 8, 6 c'est poni Kadima. La loi de la majorité, ba catholique ba bito longwe. Les associations s'habituent sont au longwe. L'église l'association go kota comme au bima. Asbel. Tu vois, tu as bimi. Vide de Tigalite. Politique à 16 vide. 6 personnes. Baba qui se biso, ou sous ton côté. N'a pas condé, n'a pas mouvoir, n'a pas tout ma côté. On comprend? Attends ton côté, c'est quoi? Et comme il vote, il y a 8 délicieux sur 9 personnes. Alors, on a l'air, on a, catholique, aki. Catholique, kokene na yo ake, ala esengoti. Ba catholique, ba la iboué na ka 15, ba iboué na ba protestant. Et kiri na bango. Donc, les catholiques veulent rentrer au pouvoir. Alors, en rentrant au pouvoir, il faut voir dans la moto où ya bango azali favorable. Alors, qui était bien avec ces gens-là? C'est le pasteur Albert. Moi, je marche pas le mot. C'était le pasteur Albert? Ouais. On a pétage de mon anga. Donc, même on a géré clair dans le clair. Donc, bref, il doit être voté légalement. Maintenant, on y a bango tamba celui na tongo le quoi ba yokani na de doté. Ba kesa la réunion moko ya prière ali ba ba perdre de réveil ba voter ba longoli. Mais ma pas ça la ka. Fondateur. Ba fondateur nyoso wana ba longwaka. Ba yena au conseil. To yeko sala au conseil pour to combattre ka keza biso. Mukuna. Ejiba mampia. Biso ato fondango. Nga mukuna. Ejiba mampia Kizamina. Kizamina combien de fois poser candidature na réveil ba bimisa ete. Yawa bimat. Mukuna ke sala mec. Nana ke na sala NRC. Nani ga ejiba sali afni. Mais siko na kam au conseil kufi. Bo bimi mino soto yeko sa koto pour to taquer Albert. To taquer pe Albert to longolier chef spirituel de l'église tout à Congo to tike kana RC. Devant ministre oyo nani voisin nango to ene na des oiseaux oyo nani Luzolomba. Biso ndo tokena obuka ka. À l'époque ministre de la justice. Tokena obuka ka kenda nani. Nga ejiba mampia mukuna Kizamina Musafiri tokena nani oyo na Runiga oyo ya te rebellion ala. Église neza akaka. Il est pas à mututo banana. Ba banana il est petit dans les mirques. Alors, kakeza tikala giye moko na soni na ba kindomba. Sikoyo depuis quel jour vous ongeli lisusu obosani ke na kendaka o bafunanga na kendaka ko na bosolo. Ba lobi o église de réveil il faut ekufa e ya wapi. Na o conseil. Sikoyo bazongi lisusu. Oh là là. Comment bozongi ndeni? Suite à sima. Bazongi ndeni. Bozongi na suite à sima o comment? Mino ozali na o conseil. Bavie mutombo ba yaki na ba o conseil. Siko bobeti suite à sima boko luka so ba grade o botika ikala. C'est là où Dodo n'a pas. Oh là là. Et non, biloko na bino oyo ya li mafia. Voilà. Aboyango. Nakana moi ndamo abato. Sur 150 personnes. Voilà. Et combien de bengana ba Yoka. Banse yango sur 150. Yoka sur 150. Bato ba moni to moni wana et je ba mampia. To moni mukuna
tomoni Mukuna pesa combien? Azongi su. Azongi? Mais on le va ne mingi te. Yoga Mukuna Ezibama yoga Ezibama kaka les mêmes personnes. OK. Eux to signé na bango na au conseil. C'est les mêmes personnes ba partout. Comment ça partout? Partout comment? To longwa to ya boy. Na tikala bango bazonga. Donc na tikala na kala godempo. Na tripoje na au conseil do bino bokeli susu na réveil boké osali. On compare des questions na ça bino na bosolo ke mongo. Bikambo ya mosolo. Mongo élection ezoya le toto et le mongo ezoya. Alors il faut bayeba neni ya ko partager le quoi. Alors donc ezamoli mosute et komi makama mosute parce que voilà. Dodo nulle part azwaka mbongo ya gouvernement. Nulle part toi na caisse mbongo ya gouvernement te pia biso na ba confession religieuse. Nulle part ba pesa à part moi ba quota o to quota la mise c'est pas en président sénat ta ba o ba vie nanga o ba papa o ba pesa nga mo eloko na ndenge na ya zo kanisa bango apata kuna mo mariage na mo ba école biloko mike o ezo lekana na kati wana bon réveil yango école les a combien bâtiment combien au réveil tonga toi na combien d'hôpitaux toi na combien de dispensaires bozala na na tuni ban ezalaka est-ce que mais je suis en aleni de doit expliquer bango ayeba président avant pendant ça maintenant président ya veiller une église là parce que nièce na ya za ko sambela na mouvara na za mo ndiminaye après ça ngo dodo abala l'église à dodo président ya ti l'église wa famille na ye siko ya za ko sambela mais maintenant na ye kuna ake kokuta na dodo doit bien aux président république et ça colle na bureau ta 8 jours après président comme président ba pasteur ya na président ba kuta de dodo tant ba yem da donc coordonner prière na parler na nation na kuna na oya tant ake poto ba kete église kuna installation église à Laurent Dalo ye ake ba ya prière ba to na zo ba ye prière à 18h ba ya 22h 21h protocole abi mokoza sa koti bokota te baba okata dodo mutaosani. OK. Et tous ces mécontents de dodo là. Oh. Basali front na batuana. Vous comprenez? OK. Ne basengi ke balongola dodo. Dodo parle avec le président, il a le numéro du président. Il parle avec le président quand il veut. Il est le président des confessions religieuses. Après président soit vandi, bato vendre à côté Zabiso. Après, président assemblée, sénat, banine, tout ça. Ba procureur, banine, baye. Mais biso ne va fumuti. Donc, biso to pesa ka élection na mboka. Biso. Les nègres de Mazana, ils va t'attendre biso. Bino va to pesa élection. Non, mais banane n'a pas voté kaye. Banane va voter kaye. Peuple congolais. Le président de la CENI est voté par les confesseurs religieux. Ah, le président de la CENI. Oui. Le président de la République. Non, CENI. OK. Pour le président de la République, il faut CENI à ça. Voilà, ndenge kadima sala pas de donner doda sala pour la kadima. Voilà. Si vous y êtes dans une élection présidentielle, le candidat qui n'est pas président, qui n'est pas Kadima. Qui est le patron de l'élection? C'est Kadima. Qui le vote? Nous. Donc, toi n'impact. Ne loko ba souci au zomona wa amwe ba mauvais sort ba promettre ba mauvais sort yo kana na elote na oya la oyo bref elo na live so ke za cop to comprendre que za mabwali chocho ya mama na bango petit nani dodo pour rien parce que dodo a voté en bonne et due forme. Il a 5 ans de mandat, il a 3 ans, il lui reste 2 ans. Ceux qui a 6 mandats na bon ken assemblée va voter candidat mususu yepé à se postuler. So va voter à Zongisus. Donc ba intérêt oyo ka 15 Albert azana ngo intérêt ba muku na bazana ngo izana sima ngo za mbongo toloba. Mais positionnement ba kena na président ya mai ba. Ah mais bango te to mona moi Emi Coutinho akenda ina livre. Moi na Emi Coutinho. Emi grâce Coutinho. Président ya mai était. Ah bah par rapport na mukuna, par rapport na ka 15. Na na za poids. Ka 15 ya mukuna. Ba yambi était. C'est ba yami Emi. Si vous avez un président Zoyamino subi. Peut-être contre-temps et Salama qui joue. Non. Il y a des noms en politique qu'on appelle noms propres. Ça dit na boye na Yamba. Natini mutumo. Tout le monde est conseiller. Conseiller wana za masa ya moko na bango.
conseiller chargé à ma religion. Oui. Anabe abbé. C'est quand on va commis wana. Ayebisi ba obotika makambo na bino. Bango ba oseka seka pour na image. Pour ba doit mona ke ba na présidence. Mais ba mettre va mettre ba olakisa ke ba olakisa mettre plein. Mais ba olakisa ba pasteur oyo ba zo croire na bango. OK. Que pas ya président de la République. No makambo eza. Très bien. Ozo kanga. Ouais. Makambo eza nini? Ezali. Mais kuna makambo be azo le beza makambo susu. Yo mona ki monsieur l'abbé conseiller libanda ba telemi na baka 15 ya lobi ba lobi. Non. So aucune audience. Ezara bon. Ezara bon. Là bobimi. Automatiquement ba tuni question na mokonzi. Oui. To ba bande pa ba pasteur. Oui. To ya ki komona conseiller. Oui. Poto lo ba makambo ya dodo kamba to longoli to bengani. Ya to ye pas président pesi biso ye poto solo. Alors longola pesi biso ye dodo alongwe. Conseiller pa bi oui, ba yego lolanga bana lelo dodo alongwe. To monika ba seka na kata sala. Deuxième matin aussi ko ba bimi libanda conseiller alimwe. Ba ngomo ba to komoloba. OK. Donc et ali mekato. Ah, ba mettre plein. Eh, ba lobi ala. Conseiller abato aloba ya voter. Muku na mettre plein. De yozo ya kana koma mutu monde. Ba mettre. Na bule muku na te. Ba bina ga bina ga loba na. Na moni okukasu muku na te. Te. Na kokaga bengana ito ate. Ezagadi kama muku no lengo. Est-ce que yozo mona muku na loba. Abana na ipo muku. Ayebi pourquoi ba. Muku na koma mutamekato. Ayebi pourquoi ba nini. Muku na koma mutamekato. Ameme komema. C'est la komi mutamekato. Te. Azali kaka ba bengi ya ka ba changer constitution. Donc ba changer yo yaka tawa ye ya neboye abandi donc asa tsage londo moya za l'autrement exact mais ana kati ya makambo na pe na ndenge noni. OK na boyina lo bebele donc ba mettre plein des ba ka 15 non wa grand maître mais na mboko so ba prédicateur baza 15. OK so bateau so ateinga na bien. OK kota mekato grand maître parce que conseil à Bataloba il biloko wala te. Et puis les bandes à intervenir. Bref, et il y a un bal qui match très bien. Bazao soit un conseil sans wana. Voilà, bref, ce qu'ils ont fait là, même sacre basali à la diva noir wana c'est rien. D'abord mutuba sacré avec gotier noir. Na ba croix rouge. Ils ont bonté. Sacré le sala ba sacré ba noir. Noir les a tenu à date, les a tenu mon officiel mais sur la table ils a pas cérémonial. Mais n'a pas y a pas consacré dans noir. OK. On s'en va pas. Oh là depuis va passer micro à ça la mode de circonstance à la noter. Et mode de battre à la mode de circonstance. Agitation. Non. Agitation. Et puis témoignage naïe les a mabé. Na kanisi peuple congolais. So batali l'image oyo. Bakomona ke ba service ya mboka oyo bafunda ye na ba service ya mboka oyo ye moko pe l'image bazwi ye bakangi ye azoloba na image ake voyage na Dubai azwi 250 000 service ya mboka ekanga déjà nani mais aza ba dossier kuna so mais nani yango nani mais ça qui akena nazwi ka dossier moko azwi 250 000 dollars, a bien on pèse à 2 millions pour président. À un camarade de président, Alexis ba photo, il y a un président mani. Alors, Batouana, Batali, contre les agues à 6 mois. 45 jours, Azon Savon bon. 45 jours, Kokimbo Gesoat. Balandiawa. Ok. Bafundi bafundi na omone kangamana la police wana. Kin Mazière, l'autre banga kala Kin Mazière. Kangama na Kin Mazière. Voilà. Bafundi wana. On m'a parlé du peuple wana. Ça m'a parlé du peuple de 6 mois. Elle avait 4. OK. Ba convoqué wana. A signé papier. Services spéciaux. Je vais remettre cet argent en 2 tranches. Je vais payer autant et autant. A Simbisi tracteur. Bazi tracteur, ba Simbisi batouane. Tilelo. Ah bon? Mais tiens, Torchengo. Batubota la wana bomo na lettre décharge naïe na
tranche ya pesi à respecter. Les mêmes personnes qui sont en air, on a dossier moko. 250 000 présidents sont asali bango copé pas président de la République. Allez, bango tiko ba futa d'intérêt au bima ba pesa ba 2 millions. Président yebai makamona. Ah on a zo loba, soka yeba kité, c'est oyo kango. Ko ba papier ezali, ba tête ezali en air. OK. C'est l'escroquerie. Mais ça wana ekoma millions zo tout dans escroquerie. Tiens, on ba to amona. To tia la biso na. Et na maloba o ya lobita bakangie. Bon, comme nous aboyi beaucoup zoye botiaye. Le président les gandé. Dans sa modalité. De bonité, Moutio Soto Abéré. Mais assumé. Très bien. Ouais. Voilà, je pense que. Donc moi, je crois que à mérité, dit oui. Pour la famille, oui. Même les lots, on a évité l'État à Kominango. Mais bah, témoin, j'ai le problème est à régler. Il faut d'abord Moutouana Batalaye. Alors, on peut parler directement quand tu as dans la carte d'institution d'office. Ce qu'on a commis, on a commis maman président, il y a une plateforme. Confession. On dirigé par la catholique. Alors, on a catholique. On a dit que toutes les missions pas Kassambana, on comprend qu'il ne peut pas défendre comme il faut la chose. Ce sont des anciens autres bengi. Membre effectif. Voilà. L'association Nyoso. Tout le monde est membre effectif. Oui. Premier membre effectif est avec Kakez. Basoni, Batoana Nyoso. Donc, plus de 150. Mais on réunion Bakiwan. Bilogézation 5 sur 6. Et c'est on n'est pas père. Ok. Ils ne sont pas des pères. Donc, bref, ce n'est pas le manque du respect. Okay. Mais, Bazali, la rébellion. Yango Moni, Kakez attend à maudire Nyoso. Et Simbate. Et si maté comment? C'est un personnage auquel tu peux te côté. Voilà, donc, c'est là qu'on peut ça verser. Soit premier verset. Mauvais sort et aux bango. Et vous soit malédiction sans cause. Ok. Et vous avez dit, Satan a maudit le monde. Et si mandé. Toké na proverbe 26D. Ce fond là. Ah, au moment où yo, au lingi zuzungai, là faut la sundeni. On peut avoir lecture, toi le bakena encore ça maloba na otanga. Attends la Bible était. C'est là la pesa yo otanga. OK. Oh, il y a pas de problème. Yo muto lingi mambo ya ba verser na vandi na tranquille. Au bébé ça va la relation. Voilà le temps pasteur Luka, on a fait symbole 26. La bande konyo surtout bazota la Proverbe 26 chapitre 2 natanga. Voilà. To yo mo tanga. Na. Ko ba le batenga na sa 26 ah. Oui, 2. Voilà, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Ouais. Ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Malédiction, nega hirondelle a pimara, nega pimara. Si on maudit muto, raison exacte. Et ça n'a fait fêter, ça n'a cause. Ah bon, faut que retour des ongles là. Oh là là. Ah ouais. Ça va bon? Ouais. Mais de baboke, tu es là. Mais oyo, quelqu'un d'ailleurs, sort babokeli bambo, babokeli mboso. Et aux ongles là. Les ongles là, parce que bah d'abord bah rebelle. Bah rebelle. Oui, parce que baza l'égalité. Voilà. Ils n'ont pas convoqué l'Assemblée générale. Et puis Dodo a le mandat de 5 ans. C'est Dodo qui doit convoquer l'Assemblée générale. Ce qui cause ça, ce qui flagrant ces alliés. Ayibi a changé, Dodo n'a pas changé les statuts. C'est l'Assemblée générale qui a changé les statuts. Et quelqu'un était là. Très bien. Premier jour, on a deuxième jour. Voilà, très bien. Donc, malédiction. Et là, on a parlé du peuple. Parce que le ministère de la Justice a tenu une lettre. Qui va CGT. Il faut qu'on a l'accès à la lettre. Bon, non, donc, lettre au ministère de la Justice a tenu par l'entreprise du secrétaire général. Allobi boy. Allobi boy. Bah CGT. Bah sur soir. Voilà. Bah consécration na bangwana na banane. Bah katamagam. Voilà. Mais bango va forcer. Bah n'a parlé du peuple. C'est l'institution du pays. Il faut l'autorisation de Ngobila ou de vice-gouverneur. Ce qui Ngobila a dit. Pour prendre acte, il y a Ilokwan. À part l'église, mais l'église peut être un événement, il faut aussi une autorisation. Autorisation. Dans l'état ou dans la commune ou bien dans la même stade pour bêta. Il faut. Alors, parler du peuple. Bah, la autorisation en Ngobila. Ok.
Exacté. Balakisa biso autorisation à ministère de la justice ou acté que to longoli parce que avant ba sacré mutu. Pour y remplacer mutu. Il faut la procédure juridique Normalement. parce que ça asbel et ça la loi des alliés. Alors dans la loi on est assemblée générale sur longi mutu témoin d'abord la justice face. Après ba prendre acte ba yenango. Après bazu date à sacré à ce moment-là la justice apprend des actes à destituer Dodo. Donc on a destitué après ce pouvoir na bateau ba remplacer banc. Très bien. Bouquet sacré après botini lettre na bino allez ba publier que Dodo a longé mutakomi sukeza Guiolang. Mais ils n'ont pas fait toutes ces procédures. Je sais bien ce soir ba Siliki. Alors ba bengani bango na ba GR na ba police. Alors comme place ezaka bien aux amonene ezaka epa ya Hollande. Comme Guy aza parmi banani Guiolang aza parmi bana o batikala ki na musala. Bon, kuna bato balala ba jeune ba 40 jours ba belé balatika bilambale ba ko vanda na ndanga ba pasteur ba sa cérémonie. Voilà. Na bato on va tourner na cérémonie. OK. Baza capable était. Donc, lié ka 15 ans na papa ka l'état. Papa ka l'état ya obebi sa sacre na comme au félé n'était comme cop. Et Simba soutien. Il y a un grand intellectuel. Il faut vendre kabo ça makamo selon ma norme. Il n'y a pas de normes. Dodo, toi tu crois que Dodo n'a pas parlé avec le président? Il a parlé. Il a parlé avec le président, il a parlé avec des confessions religieuses. Il parle avec le président quand il veut. C'est un président, mais lui, il est chef spirituel et puis c'est un encadreur. Un des encadreurs, il y a président. C'est Dodo Kamba. Alors, yo no simba aboui, yo langi wana kakao nazana président, mais t'as laissé même comme président. Dans les documents. C'est l'ANER, c'est l'ANER. Sur les documents, vous allez retrouver ça à l'ANER. Vous retrouvez on a police sur place la émission parce que kuna et puis image bakangi wana. Image bakangi wana. Mais il a parlé devant qui officier ba okanga ina mukolombo. On a premier dossier. Aux un dossier belé. Oui, non, parce que tout le monde va douter. La minute on a ce qu'on a muta ba preuve. Yango na ok na parlement. Pour le parlement pour ministre Yibi na ko lukayo tina CC na ba preuve ba papier. Et bon ça peut bon. Na on était bon na kenzala. Na la linzala te je suis chez moi ici na nzala te. Oh. Bisolo est toi piaka. Non, toi piaka te to liaka. L'essentiel to liaka. Mais na ko défendre le peuple pour la biloko na pour na ba peuple angaliem na national ya Congo. Olé to kangio balongolio. On ne peut pas parler, un journaliste parle avec l'investigation, avec preuve. Dans l'action preuve. Là où l'élément mon soit à douter, dans la deuxième. À douter, dans la troisième. On peut s'assurer l'élément. Dans l'élément, nous sommes titres, ok, dans la souka. Dans la canana, moutou à monate. Batou à monate, ça me fait public. Alors, ce qui est un problème. Batou peut pas mona. Ok. Alors, tout le monde m'a noté. Biloko na botala ngo bino moko bozo ba papier. Est-ce que Moutouana a mérité azala nan? Et c'est ba drainer ba tumutsu sur un niveau là et puis 250 millions pesa mutu 2 millions. Et puis c'est comme ça que va véhiculer message pas président, ba photo biso tout là la photo président. On a trafic d'influence, on a bien besoin la photo président. Ezali. Oh. Combien de photos na président Kabila ba président? Photo combien na Kangana Mobutu. Bon, c'est mon grand frère était conseiller ya Mobutu. Après il comme conseiller ya Nganda. Toi na ba photo na Mobutu, toi na ba photo na Papa Tshisekedi, toi na ba photo na président Tshisekedi, toi na ba photo na Papa Sassou, toi na ba Sarkozy, toi na ba photo na ba Lula, toi na ba photo na ba reine d'Angleterre, toi na ba photo na ba to belé to kutane ce que tout trafiquant. Donc moi je crois que le problème au bango ba kenango Guy Balé mbongo na bato bakasakre wana balé mbongo pour rien. So ya kanga mutu na o expliquer ngana na so mutu na metika. Balé mbongo ko bando siéger na se banzete. Parce que elon mo ko sa ema. Elon mo ko sala mate. Mais aussi le kelangate parce que peuple congolais fa mona bilom so na lobby so abi témoignage à mutu ba mona. Ba mona. Bato ba remona ngo bazo. Et puis aux ana lettre à justice. To l'accent. Donc la justice a dit à Dodo, c'est toi les présidents des RSC. La présidence confirme.
Et tout le monde confirme. Quand le ministre de la Justice confirme, c'est le président. Et c'est bien le président de la République. À l'objet de Kamongo, Dodo à Longwe. Voilà, tout le monde jusqu'à présent dans le thé. Les ennemi à Dodo, au bas de la présidence, les baza alliés na bango. Voilà. Tozonga la marambo na suka ya marambo tali ya Dodo Kamba. Bana lia mupongo kuna kobosa na ngato ila nganda. Mandaka. Ya na bandaka ila makako mobesi. Ah, ça y est, m'ta soutenir yo. Té, moi je défends la justice. Ah d'accord. Ba doa mo ane Dodo apenga mbongo, mo ni Dodo opesa. Nga d'abord na TV, na ebani na TV, makasi na période tozaka na bango avanga, nga na leader. Yepa yi makasi mais azaki organiser pour ndima moninga. Ozoko biso nyonso tozo organiser. Ba vie mutsu ba organiser te asoma tanda côté asoma te église te asoma arche za na ndako. Eza ya biso. Vous comprenez? Arche to alocataire te. Ba arche nyonso to ba locataire te. L'église na nyonso ona eza libanda to ba locataire te. Mais ba ene ebelo zo mona na bana ba place te. So ke pas sonia na ndako na e place wana. So ke pas moto baza na place. So ke ba to baza ba place là-bas. Beaucoup d'endroits où nous sommes pas te babandeke. Alors c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Même maintenant ni qui au langue wana. Wana peut église là. Les églises à maman. Mais bâtir un héritage. OK. Mais ce que bano bazaka préparer té. Ce bâtir un héritage contradiction contre bango. Yera yaya na e bazo te yana o yazo lo ba mamsusu o yazo lo mamsusu. Moi je suis pour le combat spirituel parce que moi je suis un enfant de maman langue. En fait, amer ngana lela est fort. Voilà. Donc Nakon ni bapé des autres ya pour te bapé de Brazzaville ko na yi. Quand ba bilobé na yi wana Brazzaville ki. Belgique ki. Angleterre. OK. Ba États-Unis communiqué. Voilà, merci prophète des nations. Deuxième verset. Deuxième verset. Tous les gâtés. Il faut verser vana. Pourtant, tu as le même verset. Nazo banga parce que bande basé belé phonatique. C'est émission. Bon, vas-y. Bon, tu battes le pour na. Tu battes la yango. Je crois qu'il y a un verset à. Papi, je crois que c'est maudit. C'est la continuité pour enlever la malédiction de Moïse. Dans le bango. Le bango. Biso to longo la malédiction oyo. Et pas ya. Yamboso. Et comme une pété. Mais le coup est ça dans le colobo dans le vide. Et ça. Dans le vide. Et si ma dété tout tanga. Totanga Deutéronome Yona linyo tangaka Deutéronome papa bakosaka binote ekozaye ba père de rêve yo lelo ote yo se modire moto simba yendeni oyo moko zali yanga esi liyanga bayo wage panzam eza batu nzamba yo ba bango te surtout moto na rébellion yo za rébellion ba onene toté na Deutéronome 33 Deutéronome 33, verset 6. 33, verset 6. Bandi bibe ba olanda biso. Elongo pe boketu pe yoka yango. Fotozo yela yo. Ozo la boketu. 33, verset 6. Ozo la boketu. Sikoyo mba modisaki na Deutéronome 23. Zana tia papier. Na Deutéronome 23, ba modisaki Ruben par tata na yepo alalagi mwasi na ye makango na ye mwasi te me makango bon ko lakela mwana mabe mais na bito sozo ba avec contradiction yo mo loba ke yo so lakeli mutu et kozwa oza la pouvoir quand la malédiction avec cause na bimi na mwasi na yo ye ofingi ngai allez zala modi esi matin yango nazo sosola ngo lelo na fongola ngo fongola Deutéronome 23 fongola biso verset 4 à 5 yoka Bible parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Parce qu'ils n'ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Benazui Moussous. L'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. L'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé par l'Éternel. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Tant que tu vivras à perpétuité, tu n'auras point en abomination. C'est-à-dire, ceux qui ont, au maudit, n'a raison. Balaam,
azimongo po amodire Israël asali eloko te ntango amemi Israël na kati erreur amodire bango esimba bango te po moto esimba il faut commettre erreur oui voilà alors maintenant ntango Ruben po eloko nazango luka yango wana te mais nazwi quand même oyo comme exemple oyo Ruben alala ake kokouche likango ya papa papa amodire ye ta papa modirier alors Moïse a eu la malédiction, c'est-à-dire quelqu'un qui est pire, qui est aussi supérieur, qui a la capacité Albert Kakenza c'est un évêque président, c'est un évêque général aussi. Voilà. Donc ngande nazabu na évêque lokola ye et là il y a lobby ngana olongola pour un chef institution c'est pas bolongola eloko mboso te mais longo déjà bon ça soit gawo. Et to boyaki ne vie moso par sagesse. Ndena na sengi papa moso pardon. Nani comment Dodo, prophète Dodo. Mais ngai na sengi papa moso te, ono muta fingi mutu mzuka na sengi pardon. Yé monga osenga pardon. Pour bien mettre la deuxième personnalité après le président, à part le rang, si le président a eu problème, on doit remplacer le Sénat. Mais la carte logique. C'est la deuxième personnalité du pays. Après le président de la République, c'est Mosso. Président de l'ensemble. Alors, yo passé Morobo Vandi na coin pour la Babylone, on a mis des institutions d'intérêt. On a le Mosso. Si on bengi bisoto sengi pardon, yo na génération na yo. Na longo lango. Coup de seconde. Longo lango. Na longo lango pour ça zagi na nzela. Ezonga na bisike utaki. Ezonga na bisike utaki. On a c'est la bateau nini. Na zongi sango na bisike utaki. Ça sort le pas baninga na. Oui. Ezonga nzambe sana bango ndenge olingi non pas jusque là nzambe sana bango ndenge alingi mbosa tata na bango ouais eza normal te ya normal te et puis bato bana rébellion okomodire motu ndeni bato bana rébellion yonga Moïse na longoli yango abiboy que Ruben vive qui ne meurt point et que ses hommes soient nombreux donc malédiction wana mutu apesa yango eza tata na ye mais sikoyo mutu oyo akolongola yango Ruben azalaki patriarche mais Moïse azalaki na onction puissante alors alongola yango quelqu'un qui a l'onction supérieure peut enlever quelqu'un qui a la même fonction peut enlever donc moi je ne vois pas pourquoi Kakenza doit bénir maudire mutu aboyi yo eza justice. Mudaboyi ko pesa bilo mukanda ezangobila. Donc suite à rébellion na bango sali ke ba benga. Ba benga ni bango pour justice à lobby ke bo sursoir. Na outil de lango la ça ba tout document. Très bien. Je pense que le message est déjà awa c'est bon pour les cas. Oui. Voilà bana nzambe ba comprendre puis peuple congolais. Bon ya Ruben ezana 35 22. OK. Genèse 35-22 pour la transparence parce que il faut tout le temps à makamusu na Bible pour avoir de la Bible mais na sala makamu na Bible pour prophète normalement bon mais ba mona ende ba tunanga ba question na Paris na répondre nyos so ya passer musu ba katana hein yo ba exercice le ba ba mo mutu zo la memi yo na betide musu muta okatana OK Genèse 35 au verset 22 Bible le Biboye. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Israël a pris, les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Judas, Isaacar et tout ça pas. Né Tangwa Salé Lokoana. Papa n'est à maudire. Moïse a l'ongolais. Très bien. Donc je voulais dire que tu peux maudire quelqu'un, mais Moutoumouzo a la puissance que les chaos. À l'ongolais. Très bien. Voilà. Bah toi comprendre maintenant que. Dans le bien. Et un autre l'église a Dieu n'a rien à suspendre. Songa na ina olongolais. Olongolais. Moutoumo boye. Va condamner président de la République à l'ongolais. Ça c'est grâce voilà. Ça est grâce. Très bien. Coup sur coup. Et alors, on a évêque, yo maudire dans l'ongolais. OK. Pour les en coster. Voilà. Très bien, tu as directement parce que très bien, va pas comprendre. Donc si tu viens bon ça va tranquille. Voilà. Ouais, on ça la
bato babe pam. Voilà, tout le bilan mamna. Gérer bango na CC. Voilà. Pour mon konza sirikaka na CC. CC. En plein air, moi bilo il faut fina. Pas sentir yo. Là c'est qui pardon. Tenga la sengi bien moso ala tsaka même. Qui a mokonzi. Kaza mokonzi. Ala tsaka azambo. Moso. Ko diamant na bandu. Ko biso be bata bandu. Mama motote. Na siriki. Toi leader leader ya Gabandu. Prophète de pesa moto. Na pelisi. Yo ya pelisa yo aleza muke. A touché le président de la République. Quand tu touches Mosso, tu touches le président de la République, pour avoir mon président union sacrée. Tu as fait ça, Mosso Afina. Moi, ça, c'est un moment où moi, réunion, moi, j'ai autorisation, après 6 mois. C'est pouvoir voilà. Mais moi, je mon bali, ça là, moi. Comme pendant l'aéroport, je ne pas, monsieur. Tu voyages pas? Montre tes poches là. Aïe, arrêtez! Voilà. Moi, bangi la poche. Et où tu vas? Devant Dieu, je ne fume pas. Mais l'Ibo qui a bangi la poche. Et où tu vas? Comme ça, on va me Comme ça, on va me et puis mon conseil comme camarade de mon touté. Oh, mais ça là mon conseil. Mais continue à pinga la mila. Voilà, tout le monde a mindoki. Abeta prison na wote. Boloko. Attends ba yo longola ngoreta déjà ça kangami. OK. Ko ba lu na raison kangai. Baba o ya boya kuru. Ella. Oh, ngana ba bongela mindoki na. Pouvoir ba sakala wote. Pouvoir zo ba ya kangayo. Ba kanga jomi nani. Na viol hein? Viol, mais est-ce que ba na ba ima nduma ya kala. Mais akraka. Prison. Abeta prison. Abeta boloko. Ata lelo abima président Félix Abibisaye. Abeta boloko. Bana basala bakanga ba. Bazo ya pe to ba mapasa baza kutu bande côté. Pouvoir ça bien zoyo. Voilà, bete l'option dans le solo ya Tokita non. Tout moi likolo Tokita afro pétage. Bete l'option dans le solo. Afro pétage c'est le meilleur album. Mais na ba clip zo les katé. Clip to sali na TV zo les katé. Clip. Azo monter ba clip. Même clip en ébimé, il y a un clip officiel. On va être les officiels, même temps on va bimé, on est obligé de l'engager. Est-ce que vous êtes satisfait Nandenge Ozelaki? Oui. Et puis sur retour? Oui, voilà, mon ami. Non, en retour les alliés pour les obéta, les obéta, partout, les obéta. Ils ont déjà succès. Non, succès, ça. C'est un morceau. Un succès, Zali. Peut-être qu'il y a un peu de l'album. Mutayoka peut-être mariage bolové na ima mama tina miboyoki mariage hein biba les akoli ya nzambe bato yoki angote siko ndenge bandaki na ndenge suki bato au sepela au fur et à mesure to progresser bato bazo consommer dans ba clip ekobima en fait les gens aiment trop les clips parce que so ezayelo mususu clip eza bato amona illustration ndeto obimisela bango ngo mbala moko na les 12 nde bazo ba clip ozo comprendre to après c'était to kene na cadence ba yo lo ba ke soki bimisi ko sala makambu to kena na côté tali ya YouTube eza miroir visibilité nango eza na sali eza na et où to bima ya ba 8 jours kat kasi banzemba bato musubi ya 8 jours pesi da ba nombre belé non on les a clippé. Non, mais audio. Même attends, audio est différent parce que les musiciens ont mis sur Kala, on les a battus à Bazar. Après ça, Cameroun, c'est ferré. Nzembo, Asali, Nana. Ce n'est que normal. Ce n'est pas un problème parce que Batouana Bazar habitué. Il est habitué déjà dans le circuit. Donc c'est une raison Toloba. Non, ils ont réseauté. Ils ont circuit. Biso, normalement, tu vas te bimater. Tu bimi parce que tu vas fouiller clip na biso. Tu es obligé de faire sa version réelle à l'état. Na quelqu'un nzembo po batu ba yoka que clip wana na l'état. Na version nango oyo to saleli. Il y a des choses différentes. So yoki mabanga eza na kati ya clip. Na mabango eza na kati ya audio. Oyoka des différents. Côté on a 4 minutes, côté 5 minutes. C'est-à-dire ils ont qui teste pour batala ba corriger clip. Donc clip nango ko bima pendant tant to bimisa banzem. OK? Alors tant clip ko bima ba to ozo illustration, il y a banze monete le bien et le mal. Et ça banze moto cheka po to ba douta kike et lo ngane ko bimati. Biso to visa ki na noté YouTube. To che YouTube po ba to ba ya ko copier. Mais ba to ba sombi ya banze mona biso. Na kina na www.starplix
basombi ebele ya ba 1000 dollars ba 2000 na laxaki ulaxenga ba donc basombi eloko producteur alukaka na musicien eza na mbongo deuxièmement la visibilité la visibilité maintenant c'est ce qu'on est en train de faire qui a pris le retard ndeto tiki bango lokola banzembo mosusu eza na bapano babiloko mosusu toobimisa na baélection awa nde biloko wana nde biso toobimisa nde place yo komona ngo asuma sikoyo voilà totiki bango nano ntango biso toya obima nde sikoyo lere wana nde sikoyo tolia bango nyonso wana po 1 2 3 ese ebimi oyo ase abimisi tozela wata abimisa po biso totuta donc toza wana tobombi ba réserve donc bapete eoya nano ekoti te banzembo na biso ya bituma nano ekoti po bato basi bayoka te libala eza malamu bato bayoka deja pesa biloko yango na te amikajo donc totie banzembo moko eleti ya ngobila nayeba yango deja na kati ya ba émission donc bato totie bango avant mpo bakende koyoka texte bayoki texte bayoki chant mpo balobaka oyebani bayoki nayebi premier nayebi ba deuxième donc moto akoloba susu aza te bayoki bakassure bayoki badouble ton bayoki bapentatonique balali ozomona donc lokola basi bayoki tembesili mpo bakotuna me ayebi ni mais bah tu es années avec cet album Afropétage soit dans les ali batu yo ba conquérir nini la lingi na conquérir non la lingi na faire rêver bateau yo ba croire kate il peut faire quelque chose bah ça là moi j'ai osé na prophète aujourd'hui ba critique belé aujourd'hui dans les chansons comme Le Mal et le Bien oui c'est là chrétien ouais na moi ba précis quand même ba texte dans la catégorie ba texte voilà ba tu vas comprendre le mariage va comprendre que les anzema mokili en kamirajo ba mongo zwa mais secret ba bolongo ça dit na tieli ba ba texte religieux po ba yoka ngo ba mona que je ne suis pas dans le paganisme ça c'est un ba mona que ba texte na ngai ezali biblique mais avec un message afro-pétage c'est normal na za premier soki na bimaka période pete to do bimisaka nzembo moko elingi lala. Ok. C'est que j'ai voulu montrer aux gens le répertoire. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. Aujourd'hui, quelle est l'étoile montante dans la musique congolaise? Ngaït. Ah bon? Bon, là. Fais les baïbiers. Étoile montante. Wata baïbiers. Là, ni nos baïbiers. Batutu wana baïbiers. Moutasigaïs, ce que là, les laisser. En fait, Oso Kabula onde nini koto yo pasteur prophète koto yo artiste musicien. C'est là dans toi plusieurs couleurs. Koto yo artiste. On sait que la plupart ben artiste musicien. Cocktail. Pardon? Cocktail. Artiste cocktail. De fruits. Non, mélange d'abord bleu fruits et puis saveur. Donc ce qu'on a là haut texte, il y a social, il y a leçon. Là haut ça va tout leçon il y a libala. Libala les animes. Pays et de neti ba omona biso to yebo pa Kaboul to BBC Kaboul. Hein? Le jour anniversaire. Ba tutu bon ça ba anniversaire na Congo il faut ba chanze monanga. Mote pela, bouger pela na mbotama na yo. Et là. Anglais banditi na suka. Nana yembe anglais. Ngait. Américain. Mais ba moyo ka milité américain. Na lobi na kena bandakala. Et langue té. Na lobi nga mutu na kena kala na Angleterre ba nini donc normalement ba ta moro na za même Kofi ba beta 12 ans que na potote. C'est normal ya nga moko te to yebi. Donc ezanga nga moko. C'est ça Kofi pour la nini. Te po ba lobi ko tsoko ko lobi ka 12 ans. Maman ya ka te to ya. To ya nga muta pétage na bomba te. Donc bref souci nanga ezali pas découvrir on nyonso ko revient to za mongongo te yemba olingo ko ba député comment olingo ko ba soki nani comment parce que ngana o meki pasteur esimbi na ye côté musique esimbi po so muta be esimbi te ba yo kanga na banda ko ba yo kanga so déjà 1000 vies déjà muta o landa o na te zo très bien et puis ba dozo confondre na YouTube na de YouTube oui na zala ba mususu o ezali anga moko na mususu ezali nani na o ezali makam ba na moni dia ba mususu comme dia ba 100,000 clip net elle était ils a bien ba 300,000 et quelques donc c'est bon ça se comporte bien problème ça na série ba clip mais so moi ba millions mais to bomi pour to beta décembre OK pour 2024 bisto zala OK Souzo na chess go ba faire ba yoka ba ngona no ba biloka ba malaji wana ba yoki arumba kaka ta ba yo yoka siko ilunga bidi elembo ya la pedike ba biloko yo bunda na
biloko na yo ebundana chemin de la gloire ebundana dynastie ebunda 2-3-1 po ba français yemami babombe eza wana nano yoki yango te ngana barumba oyo ya parole neti ngana John mais kikangi yo ekanga yo nini kikangi yo te ngana leader na bango tu na minute ese na oloba na bombi pa tozobomba ngana grand fouleur siko nga moko na yana ba clip omona nkunga omona forme oyoka danse parce que bamoni ngana na bini te ba besoin souffler te okoli papa ngana sportif ah bo moko sa ba âge ba 17 ans ba nini te na ya batu te wana tuna batu na onga te ngana na 17 ans okay na lobi boy ngande la boy na bina fort okama udo ya mise na bino wana bakota mba po fe bina musicien texte bato aoze est-ce que eza yanga oleki bango nyonso to mais parce que nga naza nete révélation de la net ozwi ntango koyoka album ya Ferregola dynastie eza kaka rumba obi keno yoza grand tena grand leader yo nga na moto oyebana soute nayebana na bachamp na composant de banzembo kala bastar ebele balia bambongo na nga balia badiske ebele bazwa bambongo napesa 2 chansons na grand artiste moko napesa 2 mosusu na grand artiste mo asa succès nango so natangi banzembo wana okama na mboko ko biso awa masa bonziziri tozali laboratoire ya bandundu banzembo ebele ye mama wa 4 ya ngai esa succès na nzambe 6 yo na nzembo moko ka oyo pesa mutu awa na kini grand musicien ya haut niveau international bokotanga koma mutu te nzembo ni esa succès te so na pesi déjà lo bato bayeba to afuta nga lar na nga 15000 na nga avec yo koma banzembo oh mais bomba nzembo na oyembe eza nani moto akomenga Hélène Pro te Hélène Pro apesi nga Hélène Pro akompoze nzembo ya Kinkundu amami kanjo gabi ipo ina nilipo ikade na oye 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 Kinshasa epeli moto kasi nzembo wana oyo kaswana ya stemai ayo nzambe epesa biloko ye nde yango wana ti mais tolongola yango parce que apesa yango connotation de ya mabe en fait banzembo mpete nga momo na compose yango voilà oyo doloa apete mpo akomi na kusuka apete mpo mabe eleki ye mokili ezindaki mpo na pétage pétage apres toketi na suka eza baécriture na nga te afo na composer banzembo neti belunga mbiti wana na composer ba Vital Mida na composer banzembo oyo ya ngobila wana na composer banzembo ebele zarande ngobila zantini ngobila lingi kine ekoma peto kasi nzembo wana ngali na banzembo ebele nasali banzembo neti bamama balingaka bongo mobali oyo azalaka na tendresse bamama balingaka douceur baromba wana na ebimi te baromba pétage ebimi te eya so 8 elandani bato wana problème tobimisi bango bakami kanjo mais yo kutu oyeba no na deuxième nayebi j'espère oyoka dia répertoire ya makasi oui nayebi sikoyo naobakisa sikoyo fula na décembre wana nde album ezobima tala obimisa album badiske phare na nga nyonso ebima yango toolinga ebima na baclip nyonso mbaa moko donc ntango toobimisa 13 chansons mpo tooremplace leteta mosusu mpo epermettre ekoma 13 na 5 oyo esali 18 chansons donc ntango ezobima chanson na chanson na oyo ya kala oyo ezwi baclip donc tous les 18 chansons clippé alors mbala moko tokende na vitesse wana to tokende sikoyo na badimension mosusu oyo nanomona te naomolala na se ya mbeto omolala na se ya mbeto mpona publier biloko ebima les deux oyo nasali effort te naye na États-Unis tobimisika mpo bato bamonaka même ke diske ezali aumeli mpo bato oyo bazwa mabanga par exemple bafuta mabanga na bango makasi na libala il faut basepela namoni koyemba ya pasi okomolala na se ya mbeto no prière kolala prière ok voilà tokatakata mwa basije pardon tapis la tapis voilà tokatakata parce que bandi basakata bayaki na boyi nanga basakata bausani bayaki mpo nzembo etekama 1 milliard par jour na boyi baso bikilakila na boyi bani ndenge nini bayebake bazwaka possession na biloko mosusu aosenga basenga on veut venir par exemple déjà travailler na bango yango na baye non on na hygiène voilà na travailler na bango te mais na ba musicien na travailler na bango awa
ndenge nini batiki ba faire baluki bango te batiki ba kofi baluki bango te baluka kaka biloko basala mutu payaso ozwango obeya liboma mingi oya makasi ndenge baluki ba fabrique ya cité pour pesa musala fabrique ya musala ta mais azali succès boya mado wana omonaki nde et bon ezala basakata basali bakali incarton na konde na basakata wana za osemble pas konde succès omonaki wana ya basakata la konde yo soko boyi na succès wana yo lingi succès c'est la bellezeur de l'intérêt qui enrichit nga nazo prôner musique sans kiss parce que 3/4 la musique ezobeta mo eza kiss mais ça na bamusu ba à l'exception presque 3/4 et kasi là 3/4 à l'exception pe bazali bana société oh nyoza la société de yongo ba ko tout bana succès aujourd'hui na lobby 3/4 la musique kiss bazo kufa bakila il y a rien pour rien bakila faire dans la kiss quand on a fait en individualité na lobby na musicien 3/4 ba la succès kiss voilà tokata en tout cas bato ba permettre biso bo mona émission tokata ba sujet brusquement 3/4 bande rebelle faut ba mata toke na déclaration il y a Laurent Sokoko intervention à Sali sortie médiatique à Sali on trouvait comment à ça le hôtel sous producteur était via quoi à comment n'importe pardon à propos n'a pas dérangé ba tous les autres c'est que Laurent Sokoko et à langue na pondu balambele pondu batilier et pas na biso ba sagata so za mobali normal faut moi kimvanga za na kati kimvanga na lo ba vembo se ba comprendre ba ne ba comprendre batabanu lo bazo comprendre kimvanga la kisike moi lo mo boye mobali pas za na ngwa moi pas za ngwa mobali OK ça dit ba otelo mo poussière tant ozo lia biloko mutu na ezo zonga normal ozo mona ka mwasi na et ozo pe mutu nyoso to mutu to ko lia ebetio Sokoko il y a pour nous ayele pondu ya sindi ya mama sindi so ba teka moi kimbanga la gata akei yo mo da ko mingaka na bien mutu normal na bien mutu normal ako finga mamalia te mutu normal ako ba mamalia mutu mabe Maman Alia, c'est une femme où Avani bané na bané et pas à Kofi. C'est la femme vraiment de Kofi. Alors bien attends la Kofi le papa, il y a des bilans comme sous bana bazali. En Europe, moi ne fois que les classes bana besoin parents là. Il y a des enfants qui vont à l'école, ils ont 5 parents mon bazal. Alors la maman c'est le symbole. Elle est là à cicater na Kofi. Break ba sala nyoso. So aza posa aye weekend aki bako benga na peta na téléphone ba break ko ba pe téléphone na bien na kosi wa journaliste so la toboliso mo pa wa break mutu da la photo bo so la conteste on ba musicien chrétien wate oh maman enlève le coët ah bon siko enlève le coët je vais regarder après attends la musique manka mo changer là attends la musique bo ça na bino ba break bon suppose ya mona ba on ba sala ba on so mama bolingo na ba ya mona ata abana bitumana boketi akoki boketi te aloba yemda opesa boketi mbongo siko boketi azo continuer au moins ateka za faible 2 aloba il a produit Kofi aba pas tout ba beta pardon to ya na production na ye yo le qui vanga yo lingo confirmer biso ke sindi c'est une façon de parler bon c'est que alors c'est que mamazolo ba eza sou qui vanga tête le bien non je voulais à propos na yo peka voilà le nazana maele OK Kofi n'est pas n'importe qui très bien moi si ako vendre na Kofi il faut qu'il vende ma quantité faut za ma casse vous comprenez moi si ako tiela libaya net na mama wana faut za ma casse OK oya mokolo comprendre donc na etselo mo OK Kofi azana n'importe qui te donc so moni Kofi nga komi mutasi la ate banda tinde ngomoni pe banda sindi pe babana banzembo ya sindi pe simba. Donc ce sont des hommes spirituels. Des hommes ce sont des hommes spirituels. Spirituels. Il y a besoin d'hommes spirituels, non? Non, moi je suis spirituel divine. Différence entre les alliés hommes spirituels, par exemple, Azali Vaudou. Vaudou est un ambition en Zambie Simbate. Vaudou a brutalement bomi, au topa on sait l'homme, barit Vaudou.
Vous comprenez? Donc, mutu mususu aza hinduiste. Vous comprenez? Mutu mususu azali franc-maçon. Mutu mususu akozala ya spirituel to lo ba yangwana. Net ba américain ba nini. Ne au mona ba Cardi B ba to ana nyose. Donc baza na spiritualité na ba. Dans la spiritualité divine. Oui. Jésus-Christ. Tout comme peut bango ba roza na spiritualité. Na yo ngana miso mine ya nzambe. Bana ba spirituel na bango. Yo tango zo kenina ndato kenina grand hôtel ba no pesa fali pouvoir. Yo gati pouvoir les pouvoir non. Les ali pouvoir à beaucoup côté. Au moins pas confier que nous ayons kuna oui na Côte d'Ivoire. Ne yo zo mona makamwana zo mona wezaka boité. Ba mfumu penda batu ba yewana. Ne ba pesa ngobela wana ti bazo pesa pouvoir ko. Les ali pouvoir ngobila les pouvoir ya bande de moma ba yeko pesa yango. Et ça jeté. Et pas na biso mutu azo vanda boy pida sakana na hippopotame boy ya ye nanzela yo ye penda bomio même atali à côté si lobo oui bazali nambo na biso nambo na biso soko ambongo te mutu mo azui bo pesa meli puta le togo abani au transmettre bino ndama le togo mon bima yelio biso tout ko na kwiti toke ozo pas tout mbongo ezate ça dit qu'il y a la spiritualité des rites spirituels. Bango tout wana bazana spiritualité na bango. OK? Mususu ezala compatible na prière, mususu ezala compatibilité. Alors tout ce qui est rite spirituel, il y a des sacrifices. Ouais. Au pesi mu Congo, au bota soute, ndeko na bota ala mwasinao et ça. Bozo bota bana me bana na bazaya yo. Yebi ke bana pe bazaya yo te. Ba oui, bazo yebi ke ndeko na yo bota soute parce que pe mu Congo pona lo mo. Succès l'homme. Yo cousin na direct. Jour na lingo bota na mwasena a calculer ovulation na condition na mbeto pendant 5 jours. Oya kati o sali break OK. Oya ka 5 jours break ici. Aki ali. Maman zuise bato wa weze mezanga. Mais ça fait partie de la spiritualité. Donc beaucoup musique pour la émission bon. Toya pena émission. Na bande expliquer la spiritualité pour na yekoli le 2500 sectes mondiales. La spiritualité aux 2500 combien? Spiritualité mondiale. Donc na yebi biloko wana donc na ko expliquer yango. Voilà. Na ko tala moto na bi o aza hinduiste. Na ko tala moto mon hinduiste balata ba blanc blanc. Na ba cimetière balata ba blanc blanc so ka zolata ba blanc blanc. Donc tous les agarites. On va passer mon biloko nenyo so ka ba blanc 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 blanc. Na ba ya moto aza hinduiste. C'est-à-dire que aux anarites, au nom de Jésus, miracle ça. Au nom de Denis, miracle ça. Mais tout muto la banotiser au nom de Jésus. Mais Christ c'était Jésus. Miracle ça. Ah non, mais ba teni na yezanga ba rouge to ba rouge to ba blanc blanc. Na ba no peso ba symptômes. Très bien. Tout le la prochaine Laurent Sokoko le bien. Laurent Sokoko on a produit via pays. Mais Laurent là on a produit pétrolier. Pétrolier on moni pétrole la ngoza. Asa ma société en Angola. Ah papa, Moutaza société Angola produit à 6 COFIP contrat. Non, je vous dis attends conseil monte. Après le car déjà après metanga biloko belé la ngana na dans le car ni na opesa. Yena na o akena poto patron ya Lizi. Nani? Patron nani? Ya Lizi. Ya Lizi. Lizi yo. Voilà divers. Ah, ya Ken. Ken. Bagala bomanga Ken na yena oyo mwa munene wana akoma analyste wana. Oya comédien wana. Oya za musicien comédien. Ah, nani ce soir? Oh, gaso ça succès wana. Ah, Mbuta likaso. OK. Ba linga bali yanga nga na zimbongo tout ça. Nanga kufa likola Laurent Sokoko. Ba kondi mango. Ba promesse non réalisable. Kofi fala beta na arena. Abetité. Ce que le bien. Mais Robeta kaka producteur Laurent Zali a Robeta c'était Kofi Robeta après ngate quand même toi après ba pour cela que Paris na beta première partie a fallu donc moi ça peut confirmer au Robeta tu n'as pas visa mais si go visa c'est la guili lobby et ça va bien si go là zwana que na beta pété et ça va bien mais si go problème na ngezali et quoi na era campagne on a réfléchi comment faire. OK donc Laurent on a bêté avant non bêté avant Kofi même avant Fali mon repos mais courage à propos Laurent zo loba la TV ezo mona ni bazo tinda ye azo linga ko sepelisa Kofi alinga sepelisa nani la fille là comment il appelle Mama si Mama Cité bon wana ngate mais Kofi apprécié comme Mama si ngai te na lobi ngai na bengi Cindy le cœur
pour na fanatique na ye na nzembo na voix na ye mama si wana ya makambo na bango mponga ti lelo nanu Koffi aloba te ke ya mwasi na ye te Sindi Olomide déjà loba te Sindi Olomide lobire na ko benga Lizio Denilesi elo pelote ayi pa pesenga bizarre bo ndima peka eza rien problème to lo aza responsable aloba pena ke Sindi c'est mon break officiel afana na ye pour azo loba ngote yango il faut faire attention pour Koffi na mwasi ne wana mwasi na ye wana on bebisa mamunete alido ah yanga logi tika alido vrai break vrai break musicien mo alinga linge na pese concert bitika yo ba mamuno kaka yango ya musicien c'est thérapeutique voilà yo le ba jibe piano thérapeutique la mine mais na benda so jibe na mère benda na ondimanga Diba Bouga. Tikawe. Tikawe. Comment Diba Mabé? Tikawe, Koffi a vie na Tikawe. Pardon? Koffi a vie na maman. Ah, il faut que babou na maman officiellement Koffi a ça bon. Son quoi lobby? Ah, Sokoko le bagan. Sokoko muta lobby porte-parole à lobby. Sokoko va porte-parole. Sokoko abiyo zi mobali mo mutele. Tala Sokoko vraiment papa mobimba. Makambo sans sagesse. Ni ne ça les bon. Koffi. Koffi a grand golo. OK. Koffi a go simsa ye monga production. Il y a bimi producteur mais monga Koffi. OK. Koffi a monga anga makambo. Voilà. Yene naza na bilobele zo sale pondu wana biliali ya ba pondu wana. Bazo zelope on olia. Sindi ali te ngai. Bazo zelope on olia. Na liate au nom de Jésus na va prière take it. Ça n'est pas souki. C'est le gana kati. Ça n'est pas. Panza ta 4 sani na banda kwa bato. Au panza take it quoi. Ça les panza la fonction nini. Et to ki c'est kati. To poison. Kasha be kuya ki. Te panza ni ga wana biloko tseke le kola table ça n'est panza na ndenge nini. Oui, tu as un marteau. Yo quand tu as parlé de ça, yo ka ngote. Naza nzambe à haut niveau. GT. Ah. Ba fallait andimanga, yo zango je. Donc baloba uzanganga. Baloba nanga nzambe. Ah nganga ndia. Bo siko. Atika nga stade na dollar la stade. Na longola baliwana bamvula. Ah. Fali terrain na yazo kota na kenina eloko nini so base na kena kati na beti tour na la lili wana na ozela yo pe que kanga désordre oyo bien que osala matin nani oyo no longola moi makele la mikie ba combattant ah mais lenga concert a fallu il faut combattant peut ça sous lenga batumba c'est le décor voilà mais siko poto chiter na biso déclaration, il y a beaucoup de monde message de menace, message à l'encontre de l'artiste Fally Ipupa. Oyambi yango comment sur le plan spirituel parce sur le plan spirituel d'abord asengi liwa asengi kufa d'abord asengi na ba mort ba d'abord yé oui okosala nini pour le moment na tindaki batu bakene na ndako ya Boketu na mbandaka la pesi image oui image yango ngamu natinda batu oui torocha yango je suis en plein plateau tindi batu oui na mboka ya Boketu atongi banda kenda poto atongi ndako esila te ya deux chambres salon chambre donc atongi na tol na brique ya 300 francs par brique ba image oyo yango wana et puis boyoka papa Boketu bomona ye bomona ndako ya botami olia bongisa ta ndako wana wana ndako ya nani wana ndele wana kasi ndako Boketu ya botama ona mona o kasi ndako Boketu ya botami mbongo tout affaire na cede mbongo tout affaire na ozuba image ya ndako na tindi batuti na mboka na ye ne musala na osala na parlement ponga ça bébé na ça c'est pas vrai mais yango c'est pas vrai yango ba gotia yango c'est mon la brique wana ya 300 francs sikotanda ko ya otonga na 300 francs moi tol moi et puis silate et babi umeli silate na place ba botaye na père na et puis tala père na wana papa na wa botaye na ya waza liboso wana za montage te a contredire en oya weza toto zo mona za pa yo tika obunda ba kombango mbonga ngotonga eloko te na mboka na yo siko ozonga mboka onde
ata moteur hors bord ya Boke je tikala kotonga na mboka na ito. Atongi ka ndako moi ndako mo mikolo ya brique esila te. Yango na bomona wa. La brique rouge 300 francs. Le moins cher. Non a batolo wana mona moi ndako kuruba boy. Siko star monene lokola ya Yambo. Bituma toujours bonana ba soko koti okomi yo moko zoke no buka OK ne peut pas fali o ça Nicolas. Parce que côté Okutu vous serez mes témoins en Jérusalem. Alobi na bokecho nana tana un frère golé sa bande kona yote mais nana bango na kata motema nana bolingo mukze mezalaka pesaka papa mon argent de poche moi 10 000 € avant na ona mboka somele moteur hors bord na canot rapide tungela endako moni ndako ya yo wana obota magi wa oya ndele wana bongisa mo bandele ya sika ba décorer quand même mo muketi ka bandele mezo mo allure mususu tia clôture na kata lupango tia groupe électrogène ya makasi mais yazo ka mbongo pardon azo ka Congo e bonga pour que soit pe mbongo atonga oya Congo nini ezobo ya président Congo bazo bunda pona mboka abuna nini ye mbongo yo sazwa ya ngunda pourquoi azotinda papa quand on bebisa mbongo kino landa fali soki na wapi akokoka fali te fali c'est l'ami d'un président ami ya ba président falazani ami ya ba président bokecho akoka fali te d'abord sur le plan spirituel aza nécromancie anakata récromancie natangelo tangela bisoawa est-ce que bokecho a tombé la péché ana c'est à malédiction voilà a tombé déjà la péché azana c'est à malédiction à quelle place ba mort à quel solo na ba mort ko senga liwa ya moto c'est là voilà peso ba vexé pour totanga donc anakati ya nécromancie ces gens ce sont des gens qui parlent avec des morts so solo na muwe oh papa oyo ketala ngai OK comme la deuxième monde oh là oui ba ngote oh là balobaka na muto akufa te so lobi na muto akufa okomi mo ba biso ka salwa ba blague non mais c'est la Bible c'est la Bible oui Deutéronome je crois Ésaïe 8 verset 19 livre Ésaïe Ésaïe chapitre 8 19 fois Ésaïe 8 verset 19 c'est un atangela mino boketu esika komi donc boketu akoyi a tombé na mais parce que wana ozata mbonga osunga famille te so côté na nécromancie c'est fini kindoki nyonso baosalelo oyo simba yo 8 afongoli la porte 8 malozo bakangi ye na okota sous prière te na kotelaki ye na baprière po akenda ata Côte d'Ivoire to bazwa ye awa te mais ayoki nga te etali 8-19 8-19 Bible elobi boye Bible ezoloba nini bandeko bele bazotala o basalaka si le vendit consulter ceux qui évoquent les morts ceux qui prédisent l'avenir qui poussent des sifflements et des soupirs répondez un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants et la loi et au témoignage si on ne parle pas ainsi il y aura point d'aurore pour le peuple il sera errant donc comme mutumo bano yinga na vie parce que la nécromancie le contact avec les morts ça va te déstabiliser hein papi il fallait développer en bien hein papa passer face Deutéronome papi ou passer papi non ça va Deutéronome verset 18 verset 18 10 balobi boy verset 12 car quiconque fait des choses en abomination à l'Éternel à partir de 10 qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui exerce le métier de devin d'astrologue, de guide, de magicien, d'enchanteur personne qui consulte ceux qui évoquent l'esprit des morts qui disent les bonnes aventures personne n'en interroge les morts car quiconque fait ces choses en abomination de l'Éternel, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va te chasser de nation en nation devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Et car ces nations que tu chasses écoute les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Donc, ce qui est comme yoka bateau, Alexa, bateau, moto, misapi boy, Babylon, bateau, solana, bakufi. Tu es errant, tu es mort, tu es fini. Ok.
esprit impie. Et c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Donc, bato aboye, net yozo ke na bande kwa fali, o ba ke kolela na cimetière. Vous ne pouvez pas. Le combat de Fali, c'est un combat spirituel. La zone Bounabilo on a. Bon, que n'était pas lié à quel cimetière, mais que vous tombez dans le même pied d'égalité. Parce que vous êtes dans la nécromancie. Et de deux, Mouto de un esprit de mort. Agno Modi Mouta Koufande. C'est la malédiction, ça cause. Donc, c'est-à-dire que c'est un sengi mort, liouana, bateau, bakoufa, naba vivant. Il est mort et consongé. Et consongela. Alors que les Mawanzambe a salé grâce à ça, Koufa. Non, non, Koufa. Mais beaucoup de choses. Déjà, nous avons passé mon compte. Ah bah. Nous avons la musique et Simba Sous. Pas la musique et ça. Nous avons zoé comme un lycéen. Au foot, orchestre pétage international. Chef d'orchestre, on a eu le Kabouketu. Ah, chef d'orchestre. Ouais. Oh, en tout cas, et place sur toi, tu as pas. Il a lié. La Ligue a gagné la Kita, on a quitté. Donc, chef d'orchestre, on a eu au Lingi Bokechu. Ouais. Ah, comment on travaille na yo? Pétage international, l'orchestre pétage international. Pétage locaux. CGT international. Et à la Belgique. Non, pétage le folklore. Ouais. Et puis, fallait azankana na ye, ande kona ye azana. Azobunisa fallait. Oui, c'est pas normal. Oui. Ande kona ye. Baba na mongo, baba mongo. Ako bunisa ndeko te? Non. Ya il faut être chef d'orchestre. Ocha Boketu, chef d'orchestre. Pour kina, Zindama et Zindama. Ah là 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 là. Ma version des coquilles. Donc, ma versé déjà. Donc, malédiction, ça cause. Fallait on s'appelait. Mais Batozo Banga, la moni fallait réagir quand même, moi, vite fait. À l'objet que non. Eh ben, parce que Ayebi, c'est apparemment, il dérangeait pays, hein. Il dérangeait. Soit mon famille, Bakena cimetière. Il dérangeait. Et nous, le prophète, Batozawana, il y a l'objet que non, il Kanga. Mauvais sort que au Bengani yango et nous aux là pour la repère esprit à tourbillon pendant dans vie bébé boketu au moins tourbillon moi ça va boy même tourbillon la mai ko so na bois geli yango et tourbillon son dakoti OK on va nous tourner na Afrika boy mais na ko ça on peut ça boketu eh à chef d'orchestre na ko ça la mais à Keba c'est comment que de la cimetière c'est la mort qui s'approche. Parce qu'il y a 3 morts dans les musiciens. Ok. Il y a 3 morts, un grand musicien au Koufa, il y a d'autres d'ici là. Au Koufa. 5 aussi la peine d'avoir reçu le route. Naloba qui de 2023 jusqu'à. Voilà. Batouazela qui peut s'appeler message mon afali, message pour réconforter parce que oui. Fali a déjà soda. Ayebi que nous avons tous PC mankam. Abanga na été na. Il a été, ça plaît à bête musique négato. À ça débordement à makasi. Tout le monde a liwa na kati po bato ko yate. Étouffement. Oui, on peut aux alawana oui. Oui, sauf imprévu parce que na on a solané clairement. Ceux qui n'ont comme telle date n'a répété na ngaka on a commis na zuka 4 danseuses à bien, va péter, moi à bien, la bête à péter. Dans un moment ici. Mais Nandenge Boké, tu vas payer ça qui est dans le sol français. Déjà, c'est une infraction. Bon, ça va y aller tour. Il y a un problème. Soit tu es mon boulot au Kangé. Image kaka mutu mo bo serré ga libanda mutu mo fali tianga batu mo ga libanda bazo image na tout autour kaka. Yanani, ce qui m'a donné que dans la police, qui m'a la police ya mundelete. Ba défier ga épété. Yo moni ba toana ba défier qui justice à Congo ga ya pas. Au moins te parler du peuple faire et quand mena ba. C'est ça. Ba défier ga mundelete. Ba défier ga policier mundelete, ba défier à l'état té. Message ni no lancer na ba combattant. Non, les combattants, c'est la moussala. Les combattants, c'est la moussala. Vous avez lancé un message à terrorisme. Non, on n'est pas, le Congolais n'est pas terroriste. Bon, Bazoluba. Baosa moussala, mango à grimace, les gezala.
Bon, ça me semble grimace. Mais ce qui fallait à Zawanat. Babete. Mais vous allez qui on appelle ça? Babetanga. Des grimace. Ah, bon babetenga. Non, il va ça qui grimace. Ba droit, ba bi délai ça muto impact à muto boy. Pour la place tazaki wana muto azaki pembe nanga. A déjà muto à la police. Non, qui muto nga beta masasi beta. Grimace. Non, grimace. À quel côté après kuna azuma libanga mo mo nzete mo tse. Wa papa mo ayiba na mungusu. Ba bisa ode. Papa mo na ayaka na ndolo na ba bete à perpétuité. Ayaka na ndaka batazui na nyo loko pom. Atie couleur en noir. C'est bon, ayeta bobo quand la police va aterre. Aïe, abwaki batunase. Sikoyo ya kimia tant ba moni 5 minutes. Grenade déclenchée. Ba yebo ba moni pont. Ah. So ya na mungusu. So atie mungusu boye batunase azubilokaki. Zuwa bakangiet. Dans bakangiet bana mo ba signer na ah, tu peux cause de la bunduki ta police ba mona numéro ya mat. Voilà, donc bref, en d'autres termes, les combattants font leur travail, quelle persuasion, qu'on menacer, comme ça là oui. Mais bah il que biloko puis bah il que ça va tomber l'on assurance c'est foot. Bah biloko a miné no mona nyoso ata otumbi en assurance c'est foot. C'est good. Donc moule bête tes concert a fallu ou les quatre conditions. Calme. Fali c'est fali. Mais na be a bête bongo. Ah, Remazo bêta, bon oui. Ah, mais les grands leaders, les guides de la musique congolaise. Rema n'est pas congolais. Bornabo n'est pas congolais. Petit a fallu. Dans le sens que à le niveau international anglophone. Dans le politique, pardonnez, combattant bazo bundisa politique ya mboka. Bazo bom artiste congolais. Mais bao samsana ba. Babeta y bosembe yana to talenzo te zongi talandi à 10 000 sous. Ah ça me ça. Très bien, to chité moi je crois que to chité bata ba ça me ça na bango. Mais fallait pas ça me ça na. Voilà. To chité faut confier à bétaïté. Telle la bétaïté, il fallait au bêta. C'est l'ami du président. Yo mine il fallait au bêta. Mais il y a Macron. Ah. Ayo Macron a meli bien refélé à qui? Bon, et nous va combattre Baolingate en voilà. Oh. Mais maintenant, France, pas le bouga du boka présent. France, il y a un babouka du boka. Pas le bouga du boka Macron. Ouais, devoir une peu ça. Ah. Bon, bah, mon c'est menacé. Ah, bien. Ok, n'est pas là. Pour y aller dans ce télévision. Ah, ce télévision. Ah, ce télévision. Macron, ce télévision. On va mettre au bêta. Ok. Et puis bango pe na mona batusu ba beta concert wana ba déranger bango te la tira yo motema na a beta wana bakipa majabu beta wana bakipa majabu on sera na majabu a beta wana siko ba concert nini bango balinga bato ba beta Moïse abota baboyi te la beta baboyi mais tout le monde majabu beta baboyi mais il ne s'azo beta la beta oui ah oui. Donc on dirait que ça va choix parce que ba brasser musu ba betarte ya raté il faut ba musu. Ya wana commence la communauté à place na hôtel ya ba oye ba te publicité até. Na té aller après la kena. Même ballon na té 4 fois. Ah na beta wana beta na c'est le défi ba combattant. Na défi ba ngoté na la motei. Bongo tata na yeba na télé au côté ma beta ba tiga été pour. Merci. Alors, to cité na accord arena. OK tu au ça et l'hôtel banda kobongisa nano 600 ndako batia nano cripsage batia ba porte batia ba courant batia banani banda yo kenda elote voilà accord arena faire ego là les a reconnaître la six question te si na lobby déjà et on appelle la questionnaire qui bango pardon la questionnaire qui bango o questionnaire bana kuna mundele za la ateke yo obengi sal obengi arena oui babson babi jusque là toi réservation. Bah, réservation fait été. Mais quand tu rappelles le système après une semaine, tout ça, le système est à la raté. Si on commis au balobi place ça au footy, tu fais la réservation. Mon c'est de l'argent et la réservation. So pour le coup,
Bon, peut-être raison négocier, mais à précipiter, erreur, il y a celle à précipiter à la. T'as tombé dans erreur, il y a précipitation. Voilà. Nasina Ebisa y a la namutute. D'ailleurs, je me fait un goal à Zolanda. Mais bango tu ba Olanda la fali. Fali so beti bango ba yi. So bien que ba yi. Nene pe fali pe alanda yi wenge beti ye pa yi. Ndenge moko pe. Au fait alanda fali. Mais adversaire na yi direct ya fali. Pona yi. Bon golo azapwani. Pona warrior. Donc sans warrior golo azate. Bon, to longo li fali a longo na mboka. Aki no bunana na. Nana bunana. Ye pe na bunana na. Ba héritier Watanabe. Héritier dans l'école mususu. A wenge. Yo moni bakipa e kwa za wenge. Mais aswa kama kasi pe ba occupé. Or héritier fort. Ayo bunana na. Donc pour nous qui accord rien na e beta maté. Te e ko betama. Mais à réserver guité. Bon, si c'est fait que à réserver. C'est à réserver à Bétis. C'est bon. Dans l'espace il y a 3 mois. Voilà bête le 25 novembre tout à la Makassi. L'espace il y a 3 mois. Est-ce qu'on peut préparer une salle mythique l'espace il y a 3 mois? Voilà te atigalaye. Na linga bête na Bétis le 25. Fallait à bête au bête makaboli bat. Mais l'espace c'est mon anaïté. À bête à moto vers la rue là tout ça. Ah, la ligne vers cette rue là 6 14. Non, Moubali a tenda rapenda denga na bête à le 25 le 28 Sony a bêti le 25, le 24, continue le 31, à mécanique ma coffre. Gaga, plein. Voilà le mobile. Et mobile, quoi? Ça dit pour nous faire un Zoban. Même Sony dans la vie qui délaisse à n'importe qui. Donc faire un Zoban. T'es à Bangité, mais, bah, toi, on a Bango Skoyo, bah, Penzate, na Makambu. Faut Makambu. Nga linga penda faire le 25 à bêti, Makaboli penda Europe, pardon. Très bien. Pour y aller au Kende, ce qui a nazaki fallait faire, il fallait abêter à You Arena. Il est payé. Il a abêté à Bercy. Il y a 42 000 places. Il y a Kende Martier. Ok. Beaucoup de gens qui fallait s'abêter à vous. Ah. Donc, ou va mettre à jour Mogo, ou va mettre à monter. Ok. Parce que ça abêté 18 000 et l'autre. Donc, si on abêté à school, il besoin de You Arena. Bamekana makasi bon wana ta après so abeti ayaki start après ye abeti ne salaki mo makam. OK. Mais so ki na besi wana set. OK. Et puis il y a date à janvier 2 février à tina elengita elengite ya net na lati bo mutaine lambo elengita. Très bien. La tiga place émission lengi mais la tiga place ya moninga la ninga so na émission na za nga moko s'il vous plaît. Parce que et ça on a bien oui comme égoïste donc il faut la tirer à place la tirer à place c'est pas balonga donc voilà très bien merci non batunde balinga bongo OK balinga ambiance voilà merci na bande donc pour nga faire la tirer OK adega kene États-Unis na beta et puis akeba maloba batune bazoloba oh les États-Unis une personne un américain vaut 300 000 mongolo ya na France c'est ça faut que les gens la parlent bien c'est ça aussi c'est pas bien c'est ça l'Amérique c'est l'Amérique mais l'Amérique n'a pas la culture de la concert congolais. L'Amérique to beta na basal te to beta basal de fête mutabeta na basal mythique ezaka fali ou à bêta dans la salle à minene na katero dans des tas les affaires les restes c'est à concert ya la salle de fête bon j'y vais bêta na salle mythique dans la salle c'est la fête hein dans la salle la fête yo qui ka salle bongo onésium la salle la minete très bien voilà. Merci, tu continues prochainement. On se retrouve prochainement. Je pense que même à remerciement trop plus. Caméraman, il y a RTNC, beaucoup là. Richard. Caméraman RTNC. Beaucoup là. RTNC, ça va bouillir. Plus qu'avec le guitare. Matos Césali. Ah. Saka nango. Ni na obo. Saka la matière. Malade ya miso. Bana bamona makambu. Bana bamona ba pièces.
Oh, le prophète Alati. Lobby dimanche bon la nanga pour pièce bon en bêta lobby. Donc il y a beau séparer la robe au moins la peine que pour Hollande. Mais tu interprète calme. L'objectif vraiment à gaffer te batualinga bongo te te balingi fona toucher kaka interprète na toucher ka moi nani de moi sermo ici masima mire bali za bon voilà zilanga pona ngo merci ene to zela godem po yala tsabiso ça pa obeta dimanche eza bongo to nanga pela zela OK très bien il faut zela l'homme l'habité sur a violé l'homme sur va venir merci merci beaucoup avec Godé Poy beauté merci ba technique betagelo a bien le ben violé ti la caleçon ti la c'est bete la bisango tina wani eh ben ya beta concordance couleur na kati sous-vêtement yeza bon senglé on est communine on be na couleur na kati sap yeso abeti le ti violet senglé violet caleçon violet mutarola ta sous-vêtement violet ah ça bon là tu le color violet bon ça il y a ça dans la couleur voilà merci beaucoup on se retrouve prochainement bah remerciement voya prochainement non on a bêta libanga quand même bana Dallas on peut place bana Dallas quand même na pesi mote na tinze mene na pesi sur la momba na zoya na pesi mote na FPT Pico ouais les boss na maman Nathalie merci pour la première dame de Lausanne la maman de Rita na pesi mote maman Denise vraiment robe bon la taille ya jino wana ya danser non, maman Denise, ben bon, ça va être sûr de retour, merci. Que Dieu te bénisse là où tu es, l'homme fort. Achou, Achou, c'est mon épée dans le bimite. D'accord. Maman na clip. Donc, net aux ans, on a passé bande de so balanda bisombote. Merci beaucoup. Les renards du désert assisté biso. La petite nanga Lisi. Petite nanga Lisi. Ok. Petit mot à pétage, mais aligné ma camp. Akete azali akosika te abeti biso vers lelo so nayebaki abetaki ver na betaki ver mais ce que ver on ya miso pasi te wana ver penda ya basi te ya basi penda te wana ver ya basi ah non c'est très beau non j'ai apprécié et puis ezali moi mini c'est bon non ce que alakisi moi mipende c'est bon par rapport vers les hommes makasi parce non ça dit que abeti yango awa te tissu ya bien yo nyo surtout ça bien et ça là ça moi propre merci prochainement bye bye L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.